est-ce fallait que tu aies chaîne à Ken Piana à tout na en pleine émission chaîne no yarani a peu attaché des presse kunate a fanatique a fali alinga kolobela mamba fali sora dérouté toi déconner na est-ce que ça Michel Bosso Ken Piana déconner azana ba fait rigola aza peine héritier donc ils ont ngomba liboso tala lelo parce que nani nde nani ata balongoli vidéo ils ont enregistré partout nani afingi fali nani afingaka fali bobaki ngai Sara nazotindaka bato bafingaka fali donc nazobatama nde tosala émission bon baofinga lelo yo nani abimi kafingaka fali allez-y comprendre cher internaute mwana wana kotangela ngai na bémission te bango baza wana po balukaka succès na nsima kombo afali nana conseil apesa Quentin ya trahir courante conseil ya te azongaka ata la live na ye osola makambo basite so totali makambo basite c'est 001 donc toza na number 1 mokonzi ya ba 001 blague te lelo asololi biso makambo ya Victoria Television Victoria TV eye na bamopepa sika ye na bamakambo nango na ndenge nango donc totala Victoria TV na ndenge ilusa na ndenge makambo po tozwa banews ya lelo ayeli biso Victoria TV donc aluta contenua Victoria certa amen tous ensemble quoi totala Victoria TV ya bino sida bilela confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana po bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bank tous ensemble sida bilela na ndenga ilusa Victoria certa amen. Voilà, donc très chers internautes, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle, et bonsoir à vous tous ceux qui nous suivez de partout à travers votre site Congo Victoria Télévision avec la vôtre, Jemima Ibel et le gros bébé de la presse congolaise. Eh bien, je suis encore là parce que le balanga que non, Jemima Tolingaka, oui, l'Arabie Saoudite actualité, sur le Cameroun, les Kani, il faut le l'Arabie Saoudite, pour tous à la vraiment informé. Merci encore une fois au boss de cette chaîne, JB Koumalouta, le vrai pétrolier Nakata Dallas à Eve Lusonsu, ma maman chérie, Motema ya Donado à partir il y a Londres, merci beaucoup à Guilain pour ces belles images. Il y a ma caméra. Léo Nazali na Saratola. Avec Saratola, il y a à boire et à manger pour tout sur le macam ébélé parce que il y a macam ébélé le macam sourier. Est-ce que tout va inventer ka, tout va le bar sur Sarah. Azala pour bongo. Est-ce que ça y a solo macam tout là, toko sola. Vraiment ébélé vous allez brancher, vous zappeter na Congo Victoria Télévision. Saratola bonjour. Bonjour beaucoup ma chérie. Bonjour bonne nuit. Ouais, ça va. Oui, ça va très bien. À profiter, ça boss ya chaîne Nabiso Congo Victoria. On a mis la JB Koumalouta, balobi les pétroliers de Dallas, tout lingua là quoi. Apesio Bambote, na moni bongo Amelia Moeba, Mama Yoshi, so moni Sarah la tiba Yoshi boy donc na bokasi Amelia Moeba, merci beaucoup à toi. Et pourquoi pas dire merci aussi à Elena Pemba, sans oublier à toi aussi, Guégué Monkoso, le designer depuis les États-Unis. Voilà, Sarah, tout là-bas, tu as question sous tout qui est en actualité, oh, bah, nous tout bah, déjà na carte internet parce que bah, mon côté télévision comme ma radio de tiki mambo, le coup la télévision la radio té, na matanga ya koka ba ken piana, akufaki, mais to moni na été sur les assistance ce que ba ki ko sala ni to ebite to moni présence de l'équipe nationale to moni Jaël Show to moni janvier to moni Nyamako to moni Jazz Kavulu mais ba to ba kamwe ken piana za kota fali bango ba za kota héritier na ba guerre tous alaka ba ko ya kuna te est-ce que wala acte to yo mo mona ki on parce que na bi ko moni yango po za toujours sur le net tango mona ki on au je ko on comment babi bayaka koassiste bato na matanga mpasa matanga rankine yalaka te guerre yalaka te mais ce que quel genre de rankine bamafinga nini bofingana franchement moi ça me dépasse et puis esisanga kutu nde maloba koya matanga koassiste nga na matanga oui parce que lelo on a pe na cause wa problème équipe nationale ekoya matanga pourquoi pas on est des humains mais que bato baye matanga nanga
na comment permettre bango bazofinga bazocrétie bajournaliste na nga voire même patron na nga leader oyo nabetaka toloki azwelanga visa tindanga Turquie. Là je permets pas, donc nga ezolekela nga esanga loki émotion mais vrai, donc ekamwisanga makasi, donc naondima même pas. ondima même pas mpona yo est ce que na matanga babengana mutu parce que bato bakomani falaki abengana bango est ce que kena koko benga bato pena bayebo teboya te monte ke azanga yeloko akosala na ntango wana ntango mibengaka soldat nalande miso moko afinganga oyebi kote na banana fale ana soda fale bagere nga na bunda mpona fale siko na bagere to abunda mpona fale faka kufa soda po visite na bango nge lamusa mowei te nge baakisele mpe eloko te, donc faka ndimaki soda wana alobaka kufa mbila po Karine Mokonzi akosala yango te banda lelo ti bebi aopermettre yango te mpona wata na ye yo ye mo abengaka mon papouche osala yango te, donc mpona ngai ken mpe ana décevoir aneka f victime, donc adécevoir biso quoi. siko na kati ya video wana elo mosusu esali bato mpasi ntango nyama encore azoloba kena bolongola nzembo wana parce que nzembo nde bete ya fali bolongola yango bote ya héritier siko bato balingaki ken mpe na aréagir bamoni mpe kote kuna Jazz Kavula babi nga nde naza boye nga aluka fali te fali nde moto alukanga na kati ya makambo nyonso baokritike leader na yo bato siko bakomi komona c'est comme si ken abandaki kobanga bango kina aire wana abi baza ebele baya obeta nga ezalaki ndeni non ken mpe ayaki na bato ti déjà ouais abenga Djoubek général chef d'état-major Djoubek alaki wana namonaki Djoubek alaki wana baza sika boye mpe azalaki wana bazalaki mo ebele namona bato ebele bilongo ebele nayebi bazalaki wana bato ya fimbu na fimbu eza raison te muntu ona na bandaki kofilme yo hilaire moto bandaki kofilme biloko wana ntango ebanda koloba mo permettre kokotisa video wana pourquoi po oyebaki bato baotala yango po ozwaki accord aken mpe accordaki okotisa yango, donc ngai ezosisangaka maloba makasi omoni na mokili bato mosusu babetaka bango ba 12 te nalobaka yango bien ke bato mingi bapembe na fali par intérêt na bolingo ya solo te parce que soki aconsidéraka fali na bolingo ya solo akoka obeta eloko wana beti te ere moko fali ane na raison alingaka batache de presse te fali yango akini aza ne na raison alingaka ne mpe kokole bajournaliste te me ngai edérange nango nga te ese fali kuta yebi chaîne aken piana atuna yango apene émission chaîne no yarani ape attaché de presse kuna te afanatique afali alingaka kolobela makambo afali, donc soki aderoute to adekone na ye est ce que eza ministère liboso oyo ken piana adekonele ye azala na baferegola azala mpe na héritier donc eza nango mbala liboso te ya kokamwa te mais biro f victime mpenza basala bulo mpo biso kuna toya bata baesprit toperdaka te, donc basala bulo ntango basala bulo bato bakama me sara nde nini akomi soki kokotela fali pupa me ye moko déjà bapesa ye komoni na liste ya concert à Saint-Valentin akota te déjà basi batrike c'est-à-dire fali mpe na bato nde basi baécarte déjà sara tola na kati makambo f victime ndeni aolobela su fali tenga koécarte nge ya mwa pasi baécarte aleki te koécarte nge ya mwa pasi nga na aleki ya pale soki aécarte nga seki fa bengana nga na yaka pale te, donc fo mare nana bao bananga te tola yo koyaka su pale te koyaka osakanaka na komemaka malka te, donc non musala nyonso ya na discipline nango soko leki balimite ya musala eza lokola musala oyo ezanga discipline eza lokola mboka ezotambola sa mokonzi, donc ntango bayoki par mesure de vérification mpo babanda kovérifie information mpe manana nga so bayebisa nga bapesa nga 12 babaye nanga ke non o sara tola mpe manani koya rep te na nga namona yango normal bayoki apesi bango temps bavérifie si réellement eza vrai, soki eza vrai baopesa nga basanction na nga mais soki eza faux esenga ngai nasala nini
esenga ngai na continue mosala na nga. Alors nayebaki ke vérité kokoma nga nayebaki ke vérité kokoma nayebaki vérité koya malembe na escalier ekoma nango lokuta eyaki mbangu na sincère malgré ba 12 na lokuta nyonso tu balobi makambo na nga bakosi na bandenge tu tala lelo comprendre que nani nde nani ata balongoli video eza enregistré partout. Nani afingi Fally nani afingaka Fally bobaki ngai Sara nazotindaka bato bafingaka Fally donc nazobatama nde tosala émission boye baofinga lelo yo nani abimi kafingaka Fally. Allez-y comprendre, chers internautes. Voilà, donc je vais Koumalouta, le boss de cette chaîne, donc pour comprendre que na Congo Victoria, tu vas qui actualité tout au bas nous là. Seul le que les alliés te lobelango, pourquoi pas. Mais Sarah Tola, on va te belé, va d'autres tôt na ma belé parce que ngai na vana mais ngai une fois na sina kende pas kabosé na mona Sarah. Comment on a eboé, elle n'est pas du genre à la personne au kako banda pena mutuma bebo non. Mais likambo ya pegi titan balobi ke soki lelo pegi titan za suna équipe nationale te parce que yonde muto diaboliser pegi titan pour que alongwa na kuna akoma ayo na Mike Lukamba jali cho lobi ba suspenda qui est mais okoma kuna et pas na ba koma na yo na Mike Lukamba. Est-ce que tu as la base ya kolongwa ya titan kuna équipe nationale? C'est faux. Ngala premièrement nga Sarah na sécurité. Mike Lukamba na sécurité. Beaucoup ça confusion te. Nga na journaliste en Afrique elengi. Naza patron ya chaîne nanga. Naza marambe belé na lukara na yeba na zwa pa Mike Lukamba. Mike Lukamba sala sécurité mo boye to ba fingaka batuto nini te. Preuve ane que Mike Lukamba akati senga abiko sala rasu émission ba yamba ko te po ofingaka batuto o démarrera ba kento sa ba droit de réponse. Luka plus au travailler au colis sa chaîne na yo. En tout cas Mike Lukamba en sécurité. Nga nazana na travailler en Afrique elengi. Manika travailler en Afrique elengi, a travailler na check. Ndenge mo pegi tita travailler en Congo température si je me trompe pas. Mutasa l'équipe azate nga na lingana mamba sécurité. Sauf que batu balobi na pusi titan pembe na ngato na zui titan. Mais c'est faux. Titan nga na ebi kaza toujours moi na équipe nationale. Et puis koza titan za nange bandi lelo te, bandi kala. Titan koza ne pembe na nga abetela ngata masolo équipe nationale te. Titan za parmi bato ba bise nga Sarah so sali chaîne resimba. Tant na longwe film na film. Kolemba te internet ya bongo so sale loko ne ko simba. Yango moni na kangama na mwana ngo apporter nga mo un plus na ba conseil to la tana tala kelo mo boy mais sala boy apporter nga un plus ba période mo kutu tant ba sala ba émission que non titan très na sala le roi ko lâcher nanga pour éviter que y pas ça nini azwa ba makambu te. Bon nga déjà na sola bien na Jael Show nga mo na auto sala émission na Jael Show soki nga na titan to na sala émission na titan ba omona ngo mabe poani nga kuna sala émission na Jael to lobeli makambo susu mais créer un problème bandoki bazwa ngo bakenda nango bavandela ngo na bureau balamba ngo ba créer ngo balatisa ngo maquillage c'est na muto héritier yo muto afali OK wana to sola ni makambo ya musique to beta maso na biso abasi na suka na pesa Jael conseil mais créer un problème o sali lelo ko tamusu na bare pa fali bomona ngate na ozela bureau et traiter dossier nanga et répondre nga tisiko no ba répondre nga te. Donc comment te ba beko benga na pe ya so yango na ba benga na ndinga soza musika na bango ngabna na orchestre na muto benga nga zati musu yimo kolo que se fallait benga ni a sala ngote fallait ama que ça mutu que ça ya mutu yemo ko mukolo que ngote poani fallait azobate fallait amaele président Solane chaque jour na téléphone alobelanga ko marambo ana tatu nanga ka ozomona na te na comprendre ka ebelo te na esaka papa te mikolo santé zo déranger est-ce que Solana de angabi wito Solana na vie maramunyo sto OK maramusu c'est suka na bureau ba komisela kango te alors bureau nde ekotre voilà
naza nga patiente na nga pressé te po so na rep na kete na parler na okende donc bako katanga rep bon katanga parler te et puis bon katanga monoko te na lobela makambo fali donc et pas kente na ça que miso mo bo batina question na yo a bien que libundu utalaki yango hippopotame yo utalaki yango ya hippopotame hippopotame ngubu voilà libundu te me ngubu l'hippopotame bitango yozala kuna donc ozaki kola mapapa lipapa wesa fimu na doso balinga tizoka balati bakoti tango batiki encore wana ayebisanga siko journaliste nini oyo aza na ye kuna alekinga na succès na minute oyo fimbu na fimbu atanga atielanga ye na émission journaliste oyo batiaka nkombo na ye na titre na miniature atangelanga na bango nyonso bana fimbu l'orage 5 chaîne nini oyo oyebi deya batia titre ya nkombo na ye batie na miniature na ye donc bato internet oyo batalaka biso bazoba te yaya baotala baocomprendre baotala bamentalité na biso baotala elobeli na biso baotala batali alobaki a batali alobaki b bazocomprendre basala baanalyse mpe place bazali donc bazobima batraître bazobima nga lelo batraite nga traître kaka mpona yambaki Jaël Show na plateau na nga mpe eza émission oyo nasalaka bato reproche devant caméra nasala Jaël reproche devant caméra oyo ke bato balingaka te ndenge ofingaka pourquoi kaka bofingaka mais ekomeli nga problème lelo oyo dossier na nga ti lelo eza na traitement bato bayebaki yango te mais nabimisi yango lelo bato bayeba cause ya yo kaka oyo ya bato wana oyo oyebi nde bavandelanga na biro ata natangi kombo te bocomprendre la personne moto ono olinga naloba akreanga problème na bandenge tu tala lelo mais Saratola relation na sikoyo na Kabose zango Kabose aza vie moko bien asolaka bien preuve année 5h30 ebimi félicitations na clip et félicitations mpe na générique abimisinga na disque en tout cas merci beaucoup président Kabose salinga bien eza considération et tozalaka na en bon terme mais okenda suku na sumeng te barep bamona ko sus te baninga baoke voyage mpo babeta na lufu yo oza te na liste soki naza te eza parmi bato oyo babengaka bango bacomplexe parmi bato bazwaki video yanga na Jaël bamemaki yango epa vie na nga dino liaki parmi bato wana mpe batravaillaka na ye Kabose nayebisaka Kabose eloko moko boye mpona bato yango me ayokaka nga te ngai nayebisaka nga bi soki otravaillaka na bato ya boye tamie nalongwa mpo baza capable ya kotisanga na bizoba juvenal te malika napesi juvenal mbote place azali pishakimo kuna presse ouais napesi oyo bambote depuis Turquie donc voilà bango mbale nde nayebi bato baza kotravaille epa Kabose bango mbalela lams malika mpona liste nga moto yena malika na nizasaka la bombaski baobenge pa lams ke non bongama déjà na liste mpo tovoyage oza kombo ezali tookende concert na lufu félicitations na bango na lams bosola ouais tokopera na biso kokopere na nde bozalaki ki ya métier te tosola na biso ka bien bokosola fo tosola ndeni tokomanaka babonjour oza bien tosolaka na biso relation ya Saratola na Gloria Olangi na Fifi Siwa na bagrâce te bato nyonso babezu wana ezalani na relation na moto te olobisa bango te tokopera te nga mpena na internet na nga moko oza monde na internet donc na nga moko na internet donc naza nga moko na sens que naa na bamaster internet te donc na nga moko ozaka petite sœur ya Manika Manika aza grande sœur donc ye kuta kotanga na bamambo wana te naa na bavie na nga na internet mais naa na master te na internet natangi Jaël te mpo Jaël amaster na nga internet te donc amaster na nga te na internet amaster na nga ya pale ya ndaku ya makambo ebele donc moye natanga ye master na internet awa aza te mpo boyebi nga na ye na internet te Fivette mpe namoni akoti ya internet ye mpe amaster na nga mais internet te donc moye natanga ye eza te
mamumulu bapa koti internet ye paza master na ngai internet te moyen natanga eza te donc yango nalobi na master te na internet bato tutu oyebana bango ava internet baba master na ngai internet te donc moyen natanga bango eza te. Voilà, c'est comme s'il faut faire l'analyse par rapport à la musique congolaise, jeunesse, faire de critiques, il y a musique, na biso, banga po nani, na minute autant que la artiste, tu vas bien la bloc. Na yango vraiment aux hommes qui étaient parcours qui est normal, au moins qui sont polémiques, mais ça qui émerger na des mots bien. Fallait pas. N'avez pas autant d'ailleurs. N'avez pas banda peka na. Fallait pas. Kabose, Robino, Ferregola, Héritier Watanabe, Fabregas Maestro, Kofi Olomide, Jibem Piana, Bangonios. Est-ce que pour nous polémique paye yango nde eza ko ça que musique na so qui boso ou alors on te peut ça comme ça na coin na ya ko boya na ya ko fingana ya ko critiquer est-ce que ça vraiment na place na temps haut polémique loyale c'est OK qu'il fallait à lobby 31 titres yango na sur le marché abika ndamu nde mutebe ta bien te sous pesa la on peut kitoko penate te ya nyonso ebeta ba lo bango na soni bakota YouTube tout ça sous makele na temps kota YouTube ko le baté sera pas bi asombara na ba vie sera sombara mais babiso tout osombi ba vie pour gagner de l'argent mais babiso tout osombi ba vie marchand ba sombara ba vie ala wa pineti nga na oluka ngo makasi na bimisi sikombo on a sombi ba vie après YouTube ba footing na scène ah non c'est faux bolo ba pe roulage somba ba vie bolo ba pe 5h30 somba ba vie non il a fallu de parce que ça la musala na minute au fallait za icône maman na minute au fallait za icône ba maramba ba kosomba banini wana fallait anatana ngote na ebiso exemple moko po mona ke fallait asomba relo côté exemple moko moke répétition fallait ba to ba kota raté sko muto ana succès te azan posa bato baya bazwa ba image ba journaliste combien ba filma répétition non ya biso ba filma ngote sko muto ana posa ke bato baye bazwa visibilité il faut tika ba journaliste baya ke belende to mona na orchestre msusu journaliste ata 100 ba filmer biso ba filma raté bato baya kate donc kolanda wana ezala ngo ba les on dit ba la biso place oyo bateka ba vie ba biso tout otromi na posa ba vie to somba to sala kana ba tembe kinga na betaka ba 100,000 vies au-delà paix parce que so ba sombara je crois bien que ba leader tout ba na l'art malgré Fali ana l'art rebelle mais tous les leaders amon en 100 francs donc alinga pete kayoka Fali le kinga Fali école beti 12 millions déjà ngafuna le ka Fali na ochala na nganje soki ba sombara ba vie mais belé balinga Fali a gagner bangote donc ya lukuta so basombaka ba vie mais bato ebele basara rando na fali o baluka fali tia bango ka mais bakota déjà basomba ba vie so akuti école na 12 millions de vies ya sombi 20 millions de vies pour gagner ka fali mais lora zandu ya ba vie ya la ranango te fali azoleka bango kara donc ya mamba lukuta olobi lo moko abo esaleli Robino ba problème parce que Robino na répétition mo spécial a bien ça presque aux allez wana alobi na minute o fali pour pas azali passeport de la musique congolaise c'est-à-dire ba mboka tout oyazo kene ba otineka aussi na mboka Fali mais ba leader msu ba siliki nango ba sepe nango silika ndene eza vérité nga fingi na ngamuntu te a passeport oui oh roi ya musique congolaise bo king wana tina ngoni nde moka na nyamako te po nyamako pe ko bepe de king mwana wana kotangela ngai na bémission te bango baza wana po balukaka succès na sima kombo afali na yebiso eza ba polémique na ba beze ya ba sorti nyonso ti polémique mususu to beze mususu eza omoni ke afali ana makambo fona chrétien aka afali moi nde tango chrétien fali monde entier bana poto partout botala ba luka ba garçon na ofinga fali eza nanyo succès batutu bakomo luka garçon mo afinga fali garçon mo afinga fali eza rapport fali apesa bango makambo mais ye mon papa fallait en azarane kaki para kokolo ndenga ebisanga bi to la so moni muto finga nga veut dire so yo répondre au PC makambo donc so bo finga nga kolobara te yo lobela sala promotion
lakisa bato de quoi je suis capable nini fallait asalaki lobi fallait abetaki conseil elekaki ndenge nini 31 titres sur le marché ezokende ndenge nini école 12 millions de vies babiloko oyo fo swanaka na bango yango wana so bafingi nga kende na école générique 12 millions de vies bango babimiselo bagénérique na bango ke osala na bango échange de paroles d'après tout faut lakisa bango oza petite sœur epe oza bien éduqué donc ngai bato wana bato kutu na mwa mosala fali kutu bakokoma pembeni na ye te bongo kaka fali franchement nga moko bakomi te te mwana wana otangi kombo baperiode moko adiembela ye nga ti we alembi fali akomai na nga adiembela ye mpe nga sara tola mwasi na nga bavideo ezali we me nakebisaki ye akokebisa ya suka a nalobaki soko olingi ndenge olobaka na bato kefali moto akangisa yo fali akangisaka yo te nga nde na okangisa mpo obima makala te ya tika mpe kombo na nga. Voilà, merci beaucoup Sarah. Tu as commis vraiment pratiquement à la fin. Donc, on a Sarah la question parce que tu belé pour comprendre la raté. Sarah Boy. Donc, c'était seulement pour que vous comprendre qu'elle n'a rien à voir dans tout ça. Ou tu vas le barassuyer. Ce qui n'a pas fallu pour passer parce que raison où il y a le bel lipo, c'est là qu'il y a le show. Dans le bureau, bon, mais qu'on revoit pour hier, azaka muta de king, azaka muta F victime. Ngata bakati nga makolo na rep bakati nga makolo na pale falite bakati nga munoko ya loba mamba falite na inchangeable na kufa reine ipupa voilà reine ipupa voilà ba remerciement na banani au balandio na Congo Victoria ya JB Kumaluta le vrai pétrolier na kata Dallas ba remerciement na banani. Merci na yo d'abord premièrement, merci na Congo Victoria, merci na Vienanga le grand boss JB Kumaluta, le grand pétrolier de Dallas, autrement dit Tulingwala, Ndeyo Makambo, Blaise Lewaba, Gege Mogoso le designer, monsieur Joseph Kamwanga, pourquoi pas à toi Amélia Mweba Mama Yoshi, Yoshi Boisa Amélia Mweba. Pourquoi pas à toi aussi, Elena Pemba, à ma famille, la grande famille Tola, et surtout à toi, mon jumeau, mon yaya chéri, Dadi Tola, je t'aime beaucoup. Pourquoi pas à toi, Fina Kanga, à mes enfants, à mon cadet, mon fils chéri Brian, bébé Brian. Pourquoi pas à toi, des bisous, maman t'aime beaucoup. Na babone na nganya so ba fanatique na ngatu, ba tutu ba linganga, pourquoi pas à toi aussi Mike Lokamba. Et on peut savoir déjà bon séjour et avance. Oh yeah, ok. Azo voyager. Biso to batami bembo mo bembo. Donc batutu bolinganga na lingi bino mingi batu bazana besoin contact nanga plus 243 82 38 71 733 plus 243 82 38 71 733 Sarah Yogo gaz na gaz Lydia Mavungo nana conseil apesa kenten ya trahir courante conseil ya te azongara ata la live nae et ça là est bien en tout cas je vous aime beaucoup ba abonner na biso ya Congo Victoria pour que ne pe na Sarah to la TV bo s'abonner et ça là nga plaisir makasi donc merci beaucoup je crois zamba liboso temba suka pété donc o ezap nda parler na ngatara vie na nga JB Kumaluta balobi le grand pétrolier na Dallas. Donc, voilà, donc, merci beaucoup. Hey, Guilain, pour la image, merci beaucoup parce que vous me voyez très, très bien chez vous. J'apparais très belle. C'est grâce à cet homme, Guilain, les caméramans, le frère, le côté montage, le côté caméra, Pazali. Voilà, merci beaucoup, boss de cette chaîne, JB Kumaluta, le vrai pétrolier. Nakata Badala, Souana, à ma maman chérie, à maman Eve Loussonsou, mon thème, papa Dominique, papa Donado, na Londres, gros bisous. Nayo, encore une fois. À la fin, Mingi, Patrick Tango, il y a Davin Toulouse de Bruxelles, Claude Tongo, joyeux anniversaire, Nayo, encore une fois. Nabino Tsu, je vous aime bien. À la présentation, c'était Jemima Ibel, le gros bébé de la presse congolaise. On se retrouve déjà prochainement. Naba News Day, Naba Moussala Onkaraboué, et que la paix du Seigneur. Et Menama Bota Nabino, et au revoir. Sur le site, c'est 001.
donc toza na number 1 mokonzi ya ba 001 Blad Telelo asololi biso makambo ya Victoria Television, Victoria TV et na ba mopepa sika ye na ba makambo na ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo po tozwa ba news a lelo ayeli biso Victoria TV. Donc aluta continua Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV, ya bino sida bile la confirmer nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen bo tondana. Bo bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida bile na ndenga ilusa Victoria certa, amen. Chiki